MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babulingo nazongi lisusu la mifa tozo continuer à faire divorce, mariage, non mariage, divorce, remariage ya basali na nzambe. Toke kana série ya kobala mabe basali na nzambe to boyebi to fungolaki thème moko awa par rapport ya témoignage ya pasteur Roland Dalo apesaki ya ndeko moko akufa azala mosala nzambe. Ndeko wana azala na ba grâce, ndeko wana azala na ba talent, ndeko wana azala na ba don, ndeko wana azalaka tellement aimé à cause ya eloko ya nzambe o ezaki kati na ye. Mais malheureusement kobala mabe ekotisa ndeko cimetière. Tomeka kolobela comment est-ce que basala nzambe mingi basala ba choix mabe o ekoza bango ba vie na bango ekuta bango ba vie na bango ekuta bango ba ministère ekuta bango. Alors tozo continuer na même série nakutanaki na image moko ya frère Emenkano vidéo moko banda kolobela sur frère Emenkano apostaki yango na Facebook na ye asengi bato bapesa ba vie na bango. Prophète moko aleki na émission moko azo expliquer comment est-ce que ba sala nzambe belé lelo ba musicien belé lelo bala ba sirène pour na succès et a expliqué ba conséquences miso ba kufela rabasi azo exemple ya frère Matou Samuel ndé na vidéo to le frère Matou Samuel alobela ki liboso frère Emenkano ya frère Emenkano posaki vidéo wana parce que azaki vraiment mécontent azaki d'accord te asengi ba avis ya bato na autre ça déjà vidéo pour na frère Emenkano donc la vidéo est avant vidéo on a compte nanga chapé avis na yo parce que frère Emenkano a besoin nango ba feedback wana ana ngo besoin peut-être ko aider ay bande nini abongisa to eloko nini asala yemo mto senga ba avis a PC exemple ya frère Emenkano premièrement il y a vana na basité il y a kabona na basi nyonso ene ezali sirène wana mto sala bongo basi bakimaka pona nini parce que pouvoir agisaka et ça la pouvoir to la puissance ya impudicité et on basi bakimaka et na tuna motuna ya so est-ce que mam de kozoloba par rapport il a raison il y a solo frère Emenkano a changé basi belé oui na lobité mam de kolobi eza solo sur les frères mais to tuna mituna par rapport il y a par rapport pour to ba ko situer mam de kozoloba frère Emenkano kufela pardon akabona na basi oui le frère abala 4 fois et frère Emenkano il vient impudicité tu ka masolo le fait déjà robala mbale belé tu ka masolo oui frère azalaka to pas azalaka na via impudicité et a joué exemple un frère Matou Samuel alors le frère Matou Samuel il a kufela rabasi ndé le solo to bete frère Matou Samuel et avant to fungola to panzanteke nalina rappeler jour J-3 oui tous les 4 bon tu comptes déjà les 5 voilà séminaire évangélique et église maison de la grâce voilà séminaire évangélique je parlerai à ton cœur dans le désert thème moro fort bandeko au bazar en France je vous invite boya ebele na Villers-sur-Marne boya koyoka ba enseignement peuple dédié boli koyoka enseignement te bino boka okima mbango sima prophétie mateya maloba na nzambe nde mutu ekoyeba nako sitie yo kovandisa yo obota misisa oningana te na bambonge na bamipepe ozo beta de gauche à droite ça les ba nzambe babungisa elika alors mutu akote ezali prophète bienvenu na ipse bino ke no prophète bienvenu Luvambu azali prophète oyo batobele ba ebiye par rapport à témoignage na ye akufa il a expérimenté l'au-delà et les surnaturels ba témoignage neza na YouTube. Donc avant en États-Unis l'autre fois na guerre na base en Canada en États-Unis ye moi aux alawana 17 au 9 boya ebele affiche zana ou encore so bolingi ba benga onini ba précision et vous contacter biso inbox ou soit vous consulter affiche et ba numéro ezali adresse ezawana 38 rue Jean Jaurès et puis benga on époque costal eza 94350 Villers-sur-Marne France voilà donc
itinéraire ezali comment okoma wana bus ya kozwa neti 110 et babengi yango nini babilo ya France wana soki RR voilà nyonso ezali donc boko contacter et pour na précision bokeno oyoka maloba na nzambe. Prophète bienvenue, que Dieu vous bénisse. À part ça les amis, to la ça qui opération peut ça sourire les tickets et soutenez et la vision. Il y a Bino Ngai, la grande coach, la grande. Voilà, dans la fondation na Kinshasa, autobinga ONG et na kata fondation na biso tozana orphelinat. Toi na bano to kobokola et zo peser na mapeka na biso parce que toi na ba partenaire té avec $1 seulement. Yo za na Kinshasa, yo za na États-Unis et yo za na Afrique na habité à côté nini. Bando boza na Europe 1 euro, bando boza na Angleterre 1 livre sterling. Bosunga biso. Et écrivez-moi une box, je crois, passer à lobby. Non, bah, on retient le numéro à MPSA pour notre balibatine directement à MPSA. Ou encore, vous contacter un numéro dans WhatsApp. Et zala wana. Topé beaucoup comme un inbox. N'a sabino numéro topé ba précision. Voilà, soutenez votre ndeko. Boebi ke bino bolinga ngai et bino yo bosepela ngai na musalo na salaka. Aide na osenga bino zakara bo soutenir ba orphelin. Car il est écrit qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Et voilà, c'est ça. Alors, tous on continue. Balobi, musicien belé basel nzambe belé babala ba sirène, Nicolas succès. À cœur Lucas succès pour na impacter, pour na vendre sa solo. Ba pesier moi si à sirène et ba condition ezali et belé ça dépend à sirène na sirène. Et ndeko prophète a passé exemple frère Menkan to sto belaki sko to lo belazo exemple frère Matou Samuel a fait la rabasi ba mikolo leki frère Matou na biso Matou Samuel aleka ki interview moko émission na moko et sali un até je crois ba to belo bolanda ki en ba publier ki ba posa ki en ndingisa même toile ba posa ki question sur makambo ya ko fela na yeba si frère ba lobi ko fela ba se belé ko fela ba se belé frère moi tâtonnement ils ala ba msuba lo ba 3 ba msuba lo ba mais Koufela basse belé frère lobi atika koufela basse belé té akoufela ka basi mi bana basi pardon mi balé frère Matou Samuel mi balé zé belé pliré les bananade oui les bananade chiffre D les chiffres témoignage chiffre D les chiffres confirmation bible zoloba pona ko kondima plainte ya mutu topé accusation ya mutu il faut ezala à partir il y a des témoins donc chiffre D ezali et chiffre témoin je vais à confirmation donc coup fait là-bas si mi balé eza belé papa eza mukete voilà donc ndeko lobi fo Matou Samuel par exemple fo Matou Samuel la coup fait là basi na zolo ba tema mde kwa zolo ba pona bande ko eza solo OK tout ça la analyse et par rapport il y a ba réalité spirituelle eza ba mambo eza fondé eza la ka to yoka ba témoignage il y a anciens occultistes et autres ba témoigner ba biloko oyo ezalaka ba marambo ya solo ezalaka ba réalité ezalaka ba vérité OK voilà une fois n'est pas coutume disent les français frère koufela moisi après koufeli sou moisi lelo oyo abali troisième fois 3 fois abala liboso moisi koufi abala mi balé moisi koufi lelo aza la troisième libala tozo souhaiter maman na koufate bien que bino boy ba kongole ba lobara mais tozo solo là OK toko sala analyse balobi ezadia ba succès bagenda koluka nde ba pesa ba condition wana bande ko ba bolingo je crois na vidéo oyo na koloba mingi te vu que tout de suite au lait déjà ngonga na tikel na 1 minute pour na conclure na koloba boye par rapport ya bato ba sala ba marambo si le frère se retrouve dans ça na lobi bien ici OK pour bino bozala compliqué oka bobani ko kosela mutu makambo takuta lobaki non tout ça l'analyse par rapport ya oyo to mona oto bika car il est écrit à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'horreur pour le peuple pour ça nzambe za batu babika voilà ndeko moi si on va l'écouter na vidéo oyo makomi ezoloba litomba nini kozonyo so mokilo perdre amna yo que c'est vrai si un homme de tout gagner le perdre son âme succès est bien bon ezali bien mais après kozo yango lelo okufa topé lobi okufa au rendre compte soy amno ebungi parce que yo préférer que succès eza na tinate pour bisiko okende yo zande passe ya libela
L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, dit la Bible, mais elle vient de l'Éternel. Nzamba peut s'en aller succès. Gloire, réussite. Bible est prouvé en Josué 1:8. Ah yes. Dans la Bible, il y a tchakango misala. Le reste, c'est ça le cambo ya temps. Autant que j'aurais fixé, dit la Bible, psaume 75, 75, je crois, verset 3, j'exercerai la justice, dit la Bible. Donc, ils en attendent, ils ont fixé pour assaler la moto. Donc, on a conseillé au pesa vino na yesu petit ngama na ye. Certainement, vous allez très bien. La mifa na lina cha voice mot très rapide. Na ocha onka mokie, papa moko aza ko remercier nga. Au fait, je vais encourager les papas, papa belé ba souffrir. Mais Sony a encore lobate, OK? Bon, on a accéléré voix na ye, on a ba reconnaître parce que ba congolais ba linga na vraiment mo témoigner té. Azayi na koko so na likama na passe na problème, mais azui li sunga bona ko témoigner. Na accéléré voix boyoka. Mais par contre, c'est tout fait. Il y a vraiment un changement. On va commencer à donc, c'est le monde ça. Merci beaucoup. Alors, arrêtez pour ma photo que c'est fait. Papa a remercié Ngaï. Le na début à voix n'est pas na check andamou. Il ne cesse de me remercier. Le papa a plus de 60 ans, s'il vous plaît. Hémorroïde de Tungisa qui est simanion se fungwa maki. Munga ngabayo ki la ke sonete. Yo ozo ganga soni. Na ebite soni ni ngo yo kanga na oto yebanite. Ozo ganga soni ndi ngande soki nani na yo Munganga bayoke ke sonité. Papa fongolé motema, il a plus de 60 ans. Aloba ki même na voix c'est liboso asayela ngata to sola na ye. Abisinga mama okoyi ko yedenga eske ba café no kosunga ngai. Asomba e kafa sombi benda ngondo. Café na biso aidé. Café est aidé. Bien que na peine kisi hémorroïde. Na peine kisi hémorroïde. Café est aidé. Pendant un an, ils ont belé. Abina mère, ça fait plus d'un an. En tout cas, on a vraiment lobat. Il y a lobat. Oui, ça va peine que nos chaleurs en maman famille tant aux bêta car pas yo sandi. Remonta des alakate benda kamola fiba balola rien. Abi ma femme a souffert. Eh, bah ça m'a bala mon a passé surtout bah ça m'a lamu net babiso. Eh muninga na pas sur ça ne. Eza maladie. Basa bando kinde muninga zuli kama yake no beti salibanda moto nzambe tumba yo zotala ngai ndoki bongo la motema. Au fait c'est ça abina maman ma femme a souffert ya mi bal ba bolingo aoke la moi cinéma mais ça nini moi pas ebisete ke no kende libanda nzambe tellement bolingo parce que ngaba produit na prière pour nango ouais moi j'ai pris pour mes histoires. Au fait tout ce que nous mangeons et ça oignon soto somba na wenzi un esprit derrière. Et on m'a apôtre Paul Azoloba, Bolianion Suzana Wenze, mais avec action de grâce. Ok? Et Babilo Beleto Liaka, ba Mfutarango. Ouais, surtout il y a des restaurants, il y a des nini, qui se Beleto Sombaka et création maladie dans d'autres. Il y a Babilo Bato Bana Molimo Baebi de quoi je parle. Hein? Na la kota trop kunate. Nga na sambela pour na biloko nanga. Nzamba Chalo Boko. Nous sommes somba azmona miracle à cette là et bato belé ba témoignage do ezala pinda ba miracle parce que ba état major na bango minga nga ba kokate neti papa na biso bozo na ebandeli avo ça so ba mamba ba viro soki viro ba kisi mo ablenga na ebina ngote. Je crois bato ba peut-être ba belé hémorroïde na poto wa bazana ba France Belgique ba ebiango ba bana opesa na hôpital et ça là nothing et sunga été mais café tango papa il ne cesse de me remercier à lui-mère. Nasina Meli déjà 3 paquets parce que ça 6 nakati. En tout cas, merci beaucoup. Maman vraiment Mikolo yo azako ya ko sepela parce que ça fait longtemps to sekate. Donc Nzambe nkolo kanisa ngai na musalo na yosala. Mais bato TikTok balingi ngai te. Lukela musala mususu na tika bana kendi. Pesa mbongo parce que na mbongo te na zo mbongo na kena na tika bango. Ba mona so elongi na ngate parce que bazo ko finga ngai bali ko sunga ngate bali ko edenga te somba café papa yo papa muto ba lobati muto ba 17 secondes muto ba mi-temps moko yo 2 mi-temps au karaté café na ngaso ko meli o beta premier mi-temps o beti deuxième OK prolongation penalty o tirer aux zakaka na tela bino témoignage de aux États-Unis non abisinga mère banda na botama bala liboso na ke na 3 et puis 3 ngo il y a pas un pambate. Les colons nango nzoto ezakaka mera kimanga bise félicitations. Kimisaye. Balekisi. Oh,
Comment bino boko surnommer mibali 1 minute man? C'est quoi ça? Muto bala na mbongo. Hein? Ngabi c'est kimisa yembango. Kimisa ya alapa. Alapa. En fait, c'est ça. Et dans l'ambiance de l'émission, yo okoka marathon te. Or la femme congolaise a linga moi marathon. 45 minutes non-stop azo kimaka kambango jambe en l'air à se retrouver. Wana zo seka seka. Yo tala. Ce qui yo joue plaisir, au solution mona te lonyeza okangama. Hein? Pona nini? A comité. Na ebite na bala munongo nini na ebite nga na hotel bino ndenge nini. Na ozela kanza mapesa musu na zo mbongo na kende na tika bino parce que boli ko yoka te. Frère nan. Frère Patrice Ayemba Valère et Laurent Motoyeba na so bungi. Frère Patrice Motoyeba. Tala ko bunga bo lukanga ibozela. Siko bo sel sa ba je bo finga nga bo beta ba kara. Bozela na ko kalate na okende. Kalate na so kende. Bozela. En fait c'est ça. Somba café. Yo mtoko kakate. Nana ba témoignage à café ya ko sakanate. Ebele. Papa Somba café. Le papa il a plus de 60 ans. Et ça met ça faire te. Ça blague était. Somba café. Somba benda ngondo. Ezo fortifier ngondo. Ezo bimisa misisa. Ezo kubisa yango. Surtout âge so epusani. Tozana ba produit ebele. Komela nga benga ngai. Expliquer nga kana yo na ko expliquer lo nino somba po esunga yo. Hein? Voilà les amis. Nazoteka ba iPhone 17 ya sika na 4 carton scellé na Kinshasa. Bato Congo bolela ba iPhone. Sois intéressé. Écris-moi, on va en parler. 17 ya sika scellé ya Europe, ya Dubaï était ya Chine était. Ouais, na on besoin parce que bino boluko sunga te baninga basala ba émission. Ya banti valeur mais ba fana ba linga ba otindela ba mbongo. Ba otindela ba mbongo. Nga na zo sunga bino boyeda ngate ata pona orphelinat. Nana besoin bo pianga mbongo te. Mais bo soutenir ata orphelinat na ngai. Pendant que je vous parle bana année sili ba proclamer bangote. Ouais parce que ba futa qui frais à 3e trimestre été. To pese moi ba 40 mois mike de ko quand même pas katikati. Ba proclamer bangote pour na ligne to pese mbongote. Donc c'est compliqué. Le boro moko ya on moni ya mo na zo teka ya mo na zo donc sois intéressé sur my iPhone 17. Sois intéressé na produit benga so moni pe que non maman 50 20 30 dans yango pona orphelinat. Nous avons au Pambola, on est une minute au photo foot à loyer et depuis les 5. Donc, on se bat de façon que tu créer activité moko. Pour les coach, c'est la mission de fils qu'un petit rien pour permettre bisotos à l'indépendant. Ouais, donc, on a tellement belé, on n'a pas de partenaire. Tato bandar si ka to zai na mo partenaire moko mi balé mi sa to 4 5 20. Ba on yon so ba lemba presque. To tika na mo mi balé o ba pesa chaque mois té. Et j'attends après 3 mois, il faut benga. Après 4 mois, au Kabakanisi. Mais bon, sinon, tout ça a besoin de bino. Bon, et des bisous, Dieu vous bénira. C'était la gardienne des temples, mère ba solution. Ba kombo moko do ba kombo nyonso na mi pesa te ba pesa nga. Do ba mo na lobo kwa nzambe. Na nzela na ngai. Bino ba valoriser grâce te. Ngai Yesu aleli pona Israël alobi siti savait combien na ngai na sangisa bana na yo lokola soso sangisa bana na ye bino bozo ko boma ba prophète na loba mingi te mais bon mona ga ouf na limwe parce que bolingi ngate mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atanga oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu
deja lokola yo Tanyango koka nino yanga nzambe Unima somo ya ekulusu mponanga Okufose kwa kwe ozali nzambe Yesue Nzambe moneno kitana se Olata nzoto kwe obikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesue Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe na bomoi papa Ozali nzambe na bomoi yawe Ozali kondi oyo esimba bomoi nanga Ozali nzambe oyo abikisa maladi Nakokende wapi nzambe soki na yo te Likolo evangelo na yo yawe Mabele nyotelo na yo Ozali nzambe Ozali nzambe Wakote lokola yo Zambe na ngoya Olatike mo vanzi na bosantu Ozinga bina bangelo Bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwana yo to komine balongi Zambe na ngoya Olatike mo vanzi na bosantu Ozinga mina bangelo Bakoyemela kayo tomo pe popa Zambe na ngoya Olatike mo vanzi na bosantu Ozinga mina bangelo Bakoyemela kayo tomo pe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes personnes sont dans ces métamorphosés osimingo sambwe maladie na miso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu
so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus